Yo tata no achezemi ado oyeko swana oye. Non, répondre à Mikola parce que tata ya mwana nzambe oyo atie moi si zemite abaye ko pesa o cheze ma pesa mo ngwezo mo ke tata na za zoba ake ko pesa mbongo na zemi na été ton père il est bête mwana nzambe apesa ka mbongo non na prouver biso makambo alo bako s'il vous plaît Mgol. Pas besoin des insultes. Toi avancé nani pesa mention na mwana nzambe mention to yoka yo. Yango na lobby démarche na yo yango na lobby toujours mes questions toujours ça la comparaison mozo ko matchete par rapport ya ba sigemoni revendication na yo et surtout tali voilà bon bref akiti bon pour mes anines au moniteur toujours loba li solo ba détracteur ya fali bato balingaka fali te bakoya ba ovana na ba propos ya moi swana et na muto aza na conscience alinga sala analyse alongoli be émotion alongoli ki pension non nga shu wa yo shu goloa na spiritas so machin alongoli yango abia sala asala analyse na analyse ko sala mona ki moi swana lui ba vection ebele siko soki bato ka makana vection moko o ezo sepelisa bango parce que soit déjà pour na bango ba kini guerre ya musique ba ye makamba buzoba moi na moi suana na lobby bien e bandeli na ba conversation na liboso ola na nga Mgola a lobby bien que na ngai première conversation na ngai pour na approcher fali to banda okoma na question réponse eza na ebisa ki na za fondation na za besoin assez la ngandi mo pour na fondation et puis tout ça la collaboration est-ce que toujours comprendre ce qui toqué na hypothèse à $10,000 qu'est-ce qu'il prouve qu'il fallait payer que $10,000 pour faire taire na ba santage na mosala et bon on soka pesa qui est pour soutenir fondation na nana yebi pourquoi to kangamaka qu'il fallait payer que $10,000 juste pour à ces terres et lorsque moi c'est mon lobby que première rencontre na to message comment dirais-je kokomana artiste et ça juste ayaki pour nous proposer makambo ya fondation biso tout yebi fali asala kabadon qu'on le veuille ou pas to yebi yango to yebi ayaki na sujet ya fondation ceux qui va payer que $10,000 pour la fondation mais pourquoi bino bo kangamaka que a payer que mon pas c'était et puis na landi ndekomo anexi papa buzo ba lobby que non il faut fali poupa alukaye APC 30,000 APC 35,000 et puis maramwane si la tozonga la débat na bisoté moni biso fali akopé ça y ata infanté to kolala na bino na distraction o lokwa bino mo boli boko ta distraction o to kolala na bino moni bino kande bo koti na bino bo seke papa FM side affiche na ye achaki déjà track list ya album na ye pepe les awana bobo sani to kolala na bino na distraction o merci. Mais moi, l'ensemble, au lobby Pepe les Ana, pourquoi le lobby Pepe les Ana? Ok, bah, titre les ébés, les yo pour nous Pepe les pourquoi? Ok, bah, titre comme tout, c'est moi, ma casse, c'est compliqué, on a gagné des mois, mingi, ça Pepe. Pepe les a innocé, papa. Pepe les a innocé depuis Kabouaka, Babouti. Non, mais yo, moi, je warrior. Oui, que Zala qui met à Kanda Mabé, warrior intelligent, à contre Bissot. Yo, warrior intelligent contre Bissot. Mais ceux qui mangent warrior n'ont pas invité à la warrior, tout ça va débat. Lido Zate. Tokiti na sekuna de king. Ah, na zone na gojo zata 1 minute na le s'il te plaît. Ah, soit après tout ça de king. Ouais, vraiment merci d'intervention mon ensemble. Oui, merci Mgola, merci d'intervention mon ensemble. Oui, merci d'intervention mon ensemble, Solive m'a bien. Mgola, à la fin de la journée, Baba grand artiste, Monsieur Chevalier a grand artiste. Donc à tous les jours, dossier Bima toujours pour naïe. Mais ce qui est vrai, biso tant qu'il fan artiste, tu dis que histoire on est à force, biso to rester toujours focus na date na biso. Mais on a c'est plus moi si joka ya mukie oyo et au bouleverser bino gaulois qui est bobo sani kutu qui est artiste na bino azo préparer le bino code 16 à sika parce que si vous remarquez bien Mgola la majorité makambo et les kanaka na ba panel na bino la preuve en est yo moko so globeli yango maman présidente na bino ba gaulois maman Bernice agenda ko so na kuna na era défenseuse na bino numéro 1 au bino tout boba Nathalie Tchichi à ça la panel pour nous le donc moi je pense que si je n'ai pas si je Monsieur le Chevalier
yende mtu azo tenir ba actualité à musique à Congo les plus importants à Karakia tout le monde les code 16 na marché bolo bande bolingi donc y a pas débat recruter sango et là comme que recruter sango ennemi mais au moment où il y a eu ça la qui vient solo la police ça la qui vient oui à quitter mais d'abord la musique c'est pas foko ah ça la qui vient ce pire là on a le là ça yo mais ça yo penza non yo entelo ça la qui mena yebiete ça la qui m'a persona na ya tingana na ça la qui mena yebiete Tokitina c'est The King biso ba golo to lo ba ke non artiste Efanjo fali poupa azara deux fois mais lelo oyo biso to moni muto biso to benga deux fois to komi ko lo ba ke non a menacé moi si a sali soki moi si nini a vu moi si biloko na se a pesi mbongo te to lo ba ke non ki deux fois to ngolo kuta to kosi ya makambo parce que biso mo to zo kota makambo ngo ozo biso to to be ke non muto aza deux fois ata histoire mo boye il faut mettre la au cara pour te dire que non ça ni le côté pour te dire que non qui mobile kuna ikenda mais ce que il faut te compter contre makambango c'est que The King kamba deux fois na répondre na lobby boy qu'est-ce que The King des fois un utilisateur mais so na obina utilisant siko oki ba obi deux fois donc deux fois tantôt aza 6 tantôt aza 9. Et ça simple à comprendre. Donc, côté 6 à Zali, côté 9 à jouer tous les deux rôles. Et ça simple à comprendre. Donc, ça a tous les deux rôles. Il y a des fois. Si on a bien une fois, il y a une fois, il y a besoin de ce côté. Tant qu'on a deux fois, donc à jouer à deux rôles. Tantôt jouer 6, tantôt jouer 9. C'est ça. Mais na rôle na y a 6. Pourquoi Ebimaraté de côté ya mibali pe tout le monde a mis Mibara kota basi. Pourquoi autant mibali pe Bimaraté? Bon. Ils ont le rôle à Muto à Ibara. Muto à Ibara, même yoto ebiki Joana Ibara mais na limite que Olinga tout le monde a acte ne vrai pe na ndinga Ibaba boy. Alors ça la défense nango. Alors le corps protéger kota muyibi sangwe kene nango ga Ibara mais Olinga te bokanga ne bibelo bara ba mo ba yo ko na mabe ba kango nango te. C'est simple à comprendre. Ok, pas besoin de question là. Angola. Ouais, non, pas besoin de question là. Pas besoin, you are there. Ok. Naloba. Question za isuni. Artiste oyo Efanjo, nakumba fali poupa. To binga ka biso bagolwa to ba ke non OK Angola na yebi na ba collègue na adimana basi adimana ba na kali besi eza ba tolis ba na poto ba ba sa inyola ba kosi baza mais ça on combo que na ça la moto tout ça on est dans la vie privée na sentiment na moto ta ko azala va Pour ça, un acte oriasali, soi-disant, on passe par Tchakani, ils ont l'accès à Snap, ils ont l'accès à Mébélé, Moutaza à Angers. C'est-à-dire, artiste, moi, si on peut apporter dans la même place, ça sera dans ma baille, ça sera dans la fondation. Nous posons à la fondation, pose à faire crédit, c'est pour appeler ça notre fondation. Alors, la fondation, place Montre, place Mébélé. Soi-disant, Paris, après 5 et 10 000, soit on peut 5 et 10 000. La fondation, pour les gars, on a compte bancaire. Si on peut essayer verbe boy, et on va dans la fondation, pour la fondation, d'ailleurs, un dollar, la seule chèque à 10 000 à PCO, et ça, la fondation, pour faire les gars, la fondation, pour la faire année, pour voir la fondation, quand tu combien de niveaux. Attends, on va un peu mouquer, il va presque mouquer, pour elle, comment la fondation, pour voir la prime, on va voir, et il s'appelle, Nino, groupe Fali, on va appeler ça une tout le monde est en route. Pour elle, oui, après ce qu'il y a dans la fondation, il a fallu, avec le bureau, il n'y a pas l'accès, après ça, on a compte la fondation. Et ça, c'est un crime. Ceux lesquels comptent il y a la fondation, on a montré, après ça, c'est un crime. C'est une fondation. Il faut pouvoir réussir en haut.
bato bona okosa ozo ocheki so mutani so za la fondation pesa mutu mbongo pesa nini po eklekani po eza mbongo fondation aza droit ofela ngo bongo te et là c'est mbongo fondation te et là c'est en fait ça pesa mbongo normal so pourquoi biso ba ndeko na biso ba wayo oboza na poto oboyebi mo oboza mayele bo betelo kana kara so que eza bon ni bon abimisa ka parti ni elekeki na ndenga fondation yango ba na preuve de pesa ke mbongo na ndenga fondation chèque wana ba comme fondation ebima. Très bien. Mais apparemment, au communiqué la réponse dans la question, on a pété, malgré au fond, moi, ndam. Na komi na sasi na lobino, na poto. Mgola na zongi Mgola. Na ba scandale na ye oebi makawana. Pourquoi il m'a dit que non 1000 anges, 1000 démons. Pourquoi tout le monde a beaucoup plus faire 1000 anges, 1000 démons, tout le monde a un peu daté. Et ça, on a dit deux fois. Il faut que le scandale bi m'a tout le monde peut tout kangi pena chomoro boye, la sens de bolobi ah que non deux fois ça et moi ça n'a pas c'est moi ça mi balle. OK. Mais pourquoi le scandale voilà il va beaucoup plus protégé qu'à côté il y a bas de bima mais balle bi m'a raté. Non non ba déjà on assistant une personne assistant. Mais vous voyez un assistant. Azan assistant on est gérer ba ni on te ba scandale. Ko ba artiste de ba ça la rango. D'ailleurs quoi ça on est dans ma bé, il y a moi ça la rali. Ah, avant makambo bima. Ba waro ba yebi, ba trop soit na susu. Efanjoju apesi moi si pas Zakari moi na boyi ba siliki azan ba preuve ada kanisi akanisi efanjo ennemi pour ba zara bien nene efanjo. Et autant ça maka 3 semaines avant makambo bima. Na wa beton kara eza 5 na wa moi ça j'ai choqué OK ba mina j'ai au roman on ba télé na ton so link na tibila na za na roti de l'Olanda eza ndenge na aibo ça le autorité a fait la ronde na mabe pour ça autorité peut epesa obèse est ce que ça marché et ba na mabe ba wa lorsque ba on dit maté le roi pour la bonne za sango ata sali mabe ata bobenge de ezara yete mais ambalo ce que to kangi voilà na za na sango papa on ko bimisa dans album te to continuer na makambo ti vérité Malam Steve. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, moi, Mgola. Papa, vous avez le mot. Et c'est pas ici, maintenant, il a s'il vous plaît, moi. Toyoka. Vous réalisé, il papa, vous avez Aza prêtre qui est artiste, nae, abim album, te, pono kaka, ba histoire, moko, ba fausse histoire, il est na internet. Ça, c'est grave, Mgola. Donc il faut le papa va le maintenant à picho pour un besoin ici là et puis ça aya suko abimsa code 16 né. Waouh. Merci papa Mouzo. Steve Toyoka. Steve nazongelo Steve. Non, c'est la question makambo nyonso ezoleka o intérêt na biso bagolo ezani. Makambo ya Fally na Colette. Bon, Mgola, déjà premièrement nous avons nos questions mo tuna inde comme tuni pour na makambo ki des fois ya Fally Ipupa. Nga za jeune analyste, na sala ba analyse nanga. Et en fait, pour na makambo ki des fois ya Fally nga na point de vue nanga vraiment ko pesa ti, on les a vie privée na nga makambo vie privée ba artiste na pota raté. Nga na Fally, ils a juste musique. On en a beaucoup plus besoin. Mais ma camoufle qui des fois on a vraiment nazara désolé na kota ba vie privée vraiment il y a ba artiste qui nga Fally musique ine kaka ya ngonde biso ba congolais ba mélomane tozara nango pour ça. Mais concernant ma camoufle ya Fally ko pendant Colette sortie médiatique déjà na zongela nanu ya sango Israël Mutombo nazaki parmi bateau bazana ko zela vraiment que na ozala soulager la situation ya Fally na Colette. Mais na fait non en fait nazaki un peu désolé parce que on a qu'on s'entendre peut-être que nous allons soulager nazoa qui a monté parce que ils a 2 personnes ou 4 personnes qui ba la vérité na situation où relega Fally pour pas moko na mon Colette parce que sur lundi papa Israël na zongi na okuna pour ba tumingi bazoloba awa baza ko se référer na ba Steve to baluka d'ailleurs nga za na pas si joté na ko penser to que na wati wa na question boye
na tuna ki oboye na makambo nyonso ezoleka oyo intérêt na biso bagolwa eza nini soki intérêt ezali olobi soki eza te toleki bagolwa baza ata na intérêt moko te même na chaîne nango kutu nasalaki sortie médiatique mo nasalaki nalobelaki yango déjà naloba na bagolwa eloko ezoleka oyo epa na bango eza wa distraction ya makasi eza na avantage na bango te eza na avantage artiste te parce que na minute oyo imagine toi ke bagolwa bakoti na distraction ya makasi bakoti vraiment na distraction parce que eloko oyo ememeli bango distraction bagolwa na minute oyo fo bazala soudé bazala collé na artiste parce que bango nde bato bazalaki na actualité mais talaka situation ya Colette eyembala mo bakoti na distraction parce que ngana moni na bagolwa misusu na bapanel bakomi bazwi sujet na lokola ya bango naza désolé mgola eza na avantage ya artiste te ezo EDP artiste te parce que wana makambo na ngeza makambo afali lokola na minute track list na bango bagolwa ezo sala polémique ngada na féliciter ki yango parce que ipana nga eza toute première fois na mon artiste abim sa track list ya album et ça la polémique na mon na bato ba memelango na ba plateau émission ba lobelango na mon que ils lo moko album ezo na chaleur faut ba za la très fier ya comment na engouement oyo déjà album ezo na ngo car a track list ya pamba le monde que ba golwa en fait ba continue ba distraction ils ont avantage mon côté ba golwa ba gladiateur ba to ba linga musique vraiment ba linga faire ba bima na ba distraction oyo ba za la concentrer na artiste na bango makambo ya Falina Colette ils ont avantage na bango te et mgola na lingina lubela ndeko na biso mususu na okia lobi ke non abosenga na faire gola abimisa album te parce que ba makambo fali non mon cher eloko lobi wana na moni yango c'est un peu le contraire en fait ngana c'est pas un point de vue non parce que album sur les padres abimisa album et que album wana eza na makambo ya kitoko album eza bien eza rien à voir na ba buzo boyo parce que biso to ba noter les maté parce que o eza ba buzo ba eza le logo est important au biso na ba meloman tozo zela les albums même bato zo mona bazo sala ba polémique yo makambo fali so ki album est bimi je te jure que au mona sous makambo ezala souti parce que imagine toi que track list ya pamba ba titre o ezana kati ba track list wana pamba ba titre ezana kati zo sala polémique biso ba o tozo na posa to yoka ba titre ezana kati lokola ba rumba caviar naza ati ya koyoka ngo eza so nini aboyoka mathématique quand biso ba melomante na ba warrior bazawana bazo c'est la album ezala ba spiritas ba titre ba makambo tiko chabiso na kati oui bazana kati bazo c'est lango ozomona ke nyonso nini ba gola ba koti na distraction do fuba bima na distraction ils ont avantage na bangote ils ont avantage artistique do all les padres za nango fuba sala ba challenge ya track list yango des avantage na bango na artiste donc makambo ya fali batika ngo kuna eza distraction ya makasi ya mngolo yanga yango. Merci Wario intelligent. Oui, alors Wario papa intelligent motu na ngeza boy ko sa stratégie nini to ko pesa idée ni pas artiste fali poupa pona makambo yo actualité o esila asa net nini pona image nae. Voilà. Ya liboso stratégie ya makasi ya kosala nani wana kanga micro ndeko Steve please eloko ndeko Steve kanga na micro pardon merci beaucoup nga stratégie ona kopesa ye ou likambu fo asala po makambo tu esila azala bon homme ou vraiment Pepe Kofi alobaka faut être un bon homme tant que makambo est tombé sur na mutu na ye aleki na plateau à TV to asali vidéo bon peuple congolais c'est bien moi mais c'est Fally Ipupa Ntimba artiste africain incontournable na makambo nyo surtout boyo ke bimisi le kombo nanga que ça soit à solo que ça soit à Lukuta j'accepte maintenant to passer à autre chose tout ça makamsus et porter bien le côté et porter un peu le côté ne quoi moi si ce que ça là qui na tout ça que le baku en tout cas et si la likambo okotika ndeko nanga moi si na bato ba finga kio na sengelo bango bolimbisi ezanga te munatinda ki bango oyebi réseaux sociaux ndenge fonctionnaka en tout cas pour honneur ya bo moi si na pesa ka toujours valeur à basi partout mais komona ke na kati ya basi na pesa ka valeur moi si yonde ko moi so bimi mais bato ba fingi na kombo nanga
na valeur ya basi na pesaka o na soutenaka na este o fondation nango e futaka mbongo na hôpital Panzi ba operaka bango ba système na ye kosenga yo tchana se salavi na yo to continuer makamususu o ko ya lobi ezanzana mutayibi. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci, Wario intelligent Toyokio. On a biso Bix. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Ouais, mon tour dans les abonnés. Les lots réactions à biso ba Gaulois sur Makamna Bino. Au moins que non, ils appellent vengeance parce que Bino pe bogana okota Makamna biso. Tant les pas à kota ki na boloko, bo telemina ki yango. Yo pe ba Gaulois ba ko réagir bo. Au moins que non ils appellent vengeance, mais pourquoi ne boza rouler la ba Gaulois ba kota Makamna Bino? Ah, merci Mgola, merci Ndenge pour cette occasion Matachio et puis bon après-midi na bandeko tout baza likolo na moni mutu na Zambrano et puis na bandeko musu baza bambote Bix bambote na pibo. Ouais. Mais Wario pas dans la série intelligent c'est beau tête au sauter. Nani? Wario intelligent dans la série sauter. Bix, o pesa na la salle. Uta ucholoba. Oh. Non, na pesi ba tutumbote. Na mutu na ngaza za Zambrano. Te Zambrano nde mutu na ngai za Zambrano. Mgola Bix pardon oyebi ngana lita pona makambo yo ya kobenga ona longolo Wario za fo Wario fo golo ngaza na komba na po biso to ba victime M2 a vu na ba fo ba fanatique bazala te oui vous avez raison. Ouais, ngaza na komba donc c'est tout le monde que non ndeko. Bon, on a des affaires, on a habité. Pour on a bien blocage à la Kimia, on a bien à la Kimia pour habiter. Tu vois Bix? Oui, par rapport à la question à yo, le bindenge bagouloa bokoti likambo yo, ils ont netinga personnellement et ça n'a rien. Oui, bien à moment où Mgola, ti tozo baluka na ba poto yo, fallait salaki boye, nani salaki boye, fallait ana makina kasangulu. Na moment où fallait ana makina kasangulu. Bientôt l'orchestre aux avions baké ba beti na Londres, après on a baké ba beti na Bella, après on a donc cela veut dire na moment où batu musu baza distrait. Ndena oki batu musu ba lobi ono papa Hervé ko bimisano album te. Donc papa Hervé ko bimisano album te pour biso to potana biso na situation oyo mais bo tala biso ndenge to beta des dates wana ya Londres après bo tali biso su ndenge to beti na Belgique bino bo bimisara album te donc bo beta ba masolo biso tozo réaliser kaka ba maka donc programme na biso et bouger ne lo roté to kendega so bana ba distrait yo bando mona Mgolo bando mona même na banchiki o mona bo sambriana master moro boy mais so bo na fin de l'année au mona que peut-être yo sali au sali ba point moro boy bientôt au mona que master wana sali ba cote moya likolo. Donc cela veut dire, dans le moment où on a eu Mgola to sambré dans chic, peut-être yo soro se retrouver devant faire un terreau on y a ti ta au leki. Nga si qu'on a se ambri mana ngande mtu naza perdu parce que to banda ko sambré ensemble mais yo zo travailler en coulisses. Nga na se ambri mana na zo langwa na se aloyenge wana. Donc cela veut dire so ki ezana ba golo bazo mona yango kitoko. Na utero sepela na eloko yo ndeko mo utero lobawa ke tombo bimisa ga fiche na bino e créer mwangu ma balobela kyango banusu basale ba plateau télévision ngana zala honnête na wanga na te ngape na mona ka bato pe basale ba plateau télévision ba polémique sur ba titre mususu tu vois mais so kisko salami bino bo sepeli bokota na bino na masolo oyo tozo baluka na ngonde na obito baluka na ngo na poto eza peka bien et puis soki pe ve ya papa buzo banenga uti koloba o ekokisami eza peka ka bien que papa Hervé a traîné na ya bimsane disque te soki masolo erokende ti ba 2030 papa Hervé pa bimsane disque te po to beta peka ba masolo entre temps biso to bobeta bandule na biso to bobimisa ba clip na biso tozo banda obimisa pe na banini na donc disons programme na biso ko continuer ndenge saleli parce que na moment où so na bino bo fallait ana makina kasangulu na maki
après bane eza ba vidéo moko boye les kaki je crois lobby ou bien avant-hier bo eza ba vidéo ya répétition de ba répéter na makina Kasangu donc biso na ba papa buso bato baluka na poto ndenge ya zo sepela to baluka nango mais ngai artiste na nga zo travailler après aux vol aquí na Londres pour déjà la date moko déjà complet après ok na Londres so pe date ami balé pe rekoma complet aquí na pete to beti bandule na pampa après comment pour penser que de Belgique aquí pe kuna beti bani na so toujours se comprendre bana ba se distraire. Merci beaucoup Ndeko Bix, merci beaucoup. Papa Buzoba na otona munene to ça eloko moko boye. Papa Buzoba, j'espère que vous avez des téléphones wana na otona munene. Vous avez des téléphones, Papa Buzoba. Papa Buzoba vous avez na? To bataki akimaka. Oh, vous avez des téléphones à expliquer na tchena munene na otona bine lo moko boye. To ça exercice moko siko rapidement. Il y a quelque chose Papa Buzoba. Ils ont na YouTube, na Facebook. On a des téléphones, non? Non, mais na tablette, moi, on a une place, on a na YouTube, na Facebook, na Rokyo Chan amené, mais il faut na TikTok, on a un TikTok. Deuxième TikTok, ça, 2 secondes, ça. Bon, on a mes côtés notre TikTok, n'a pas été, bon, peut-être qu'il y a des bichons. Ok. So vous avez des TikTok na chona munene to ça exercice mo na pa Buzoba. Boy denga juste na tapotage. Bozali, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, ça va tchona munene. Oh, azu téléphone à comme. Ya sambra non? Ya, ngai. Voilà. Fons la caméra. Ça 2 secondes. On a trouvé qu'un bon spot. Parce que biso to aka 9h, to le ko abino kunate. Ya, c'est bon. Ya. Au fond au lit. Ya. Yango omona? Na mono to na mona molili. Molili ah na moni siko voilà. Comment Fally Poupa collecte? Ceux qui collectent, affaire Fally Poupa collecte, ceux qui collectent. Collecte? Comment on est collecte ici? Je sais pas, bro. Voilà. J'espère au monde, non? Au monde, on va partager. Au monde, on a quitté. Au moins, le nombre de likes, nombre de partages, nombre de vues. Yeah, ouais. Voilà. Au monde, il y a différentes vidéos. Hein? Oui. Qui tape ça. Voilà. Qui tape. Voilà. Tu comprends qu'ils ont la tendance, hein? Ils ont la tendance, mais ils ont avantagé pour na bino to pour na biso. Voilà. Kende sikoyo effacer Fally Poupa beta fait rigola affiche code 16. Code 16 to affiche code 16. Affiche code sorti affiche code 16. Talaba j'aime, talaba nini ba partage. Kita. J'espère que ceux qui n'ont pas wana. Pour eux, on a la seconde émission à France 24.
T'as le nombre de partages, nombre de j'aime. Attends la page artiste. 24, 60. Waouh. 97, 59. Waouh. Bon, on me sale, Mgola. C'est comme Mathieu Pabuzoba qui type Boya tout non pourquoi a préféré Oyo que Code 16 Zalaté. Pourquoi vous préférez Code 16 Zalaté? Vous Mathieu Pabuzoba. Ba modérateur bazan à 7 na on a demande mon wana. Vous Mathieu Pabuzoba. Mazonga wa tant ya na omona polo rouge nango te tellement moni shorts rouge au likolo wa. Aya na ye. C'est bon, Zambrano, c'est bon. Ok. Bah ça la débat boy, bah sur la boy. Pas besoin de matin s'il te plaît. Alors là, c'est un intérêt à faire. Zanata soit Zali. Voilà, il y en a assez. Pas besoin de matin. C'est bon, pas besoin. J'espère au monde bureau de Zamban la Tchéli Bichouana. Bizarrement, connexion comme ma BVB, c'est anormal. Dépôt Matikaka. Ah, Timbeli, hein. Mgola. Ok. Oui, Mgola, conscience ça. Ouais, c'est bon. Yo, nga. Toza pas les lignes si ba désert yo nga na ba ndeko mususu ma papa ba kange yo nga na ba ndeko mususu alaka ba ko pinga biso ba so tout ka ba wa yo lo ba mususu to yi ba ngoto wana na yo to lo ki na pa ma chance na ba wa yo mususu na ba ya jo wa pe na kosi parce que tout on a pas non, papa Buzoba na se, rokyo matsa volume te s'il vous plaît. Na pe na yo kete. Na yo ki ngana yo kete azo cracher. Amana cheba casque nazo landela azo bomba maloba na yo ka. Et puis apparemment à comprendre question thème go la bandela ko poser question. Na tout ni bien. Ah où tu la collaboration avec yo to préféré. Papa Buzoba. Oyebi ke na ba vidéo ba tout la biso on est dans ba vidéo moko ya biso ba goloa o isala ma pas Virginie Manganga il qui ba like et qui ba partage ya papa Hervé oyebi bien ya affiche prendre ba vidéo zamba na tout chawana na tendance live est organisé par Virginie Manganga asala qui à peu près ba 3K na minute to live wana ne ba page ba tendenge na tout chawana ka ocho mona na ba j'aime et que dans ba 30 quelques mille j'aime ba partage tout le baté voilà quand tu content au wana Virginie ce to kitia ba miso siko biso to préférer faire azali kolo na kama faire azali kolo to makambo ya fali ezali kolo na biso na uzonga bwe yo nanga ba kota papa Hervé na nini to no ki parle de ti ba desert ça débat na bango o bazo finga biso na Alex Poech azolo banini boy yo nanga to ki pa ma chance to na ya joli na ba tout ko défendre papa Hervé yo ela ba yo zala kona Mgola mutu mususu te parce que le ko beli bango na le ko ba mawa na moment ils oyo zo na YouTube c'est important so ils arrivent à comprendre pas na moment ils ont revanche au ba ça na la zone sont ti makambo récit là so golo mususu alinga ko tali wana bango na nya na ofsala o bango basala biso revanche so bango basalaka bato bazana palo so basalaka te wana talinga telenga na yebi conscience par so tena oza mizima ya solo bango beza ya solo revanche o nga na zo sala yango
Naboy revanche. Est-ce qu'il faut revanche et ça là une semaine ou bien 2 semaines dans mon Gaulois ou bien ça la revanche pour la jument le bitoleki. Angola. Papa va à Bakani pendant combien de mois? Combien de fois ton nom n'a pas ma chance? Combien de fois? Tout ça sincère. Mais est-ce que Bissona Baron Zela, Bisso photo ça là Zela pardon. Na comment il place aux alliés. Est-ce que Bisso photo ça là ndenge moko na bango bien lo bango oh bango ça là Bisso photo landango bien Bisso photo ça la modèle na Bisso. Bisso to fingita, bango ba viola moi na ye. Bisso to fingita. Bisso to lo ba auto moni ko ezo sala. Différence ya ngwana. To landa bango to zo saka revanche na ndenge mususu. Bango ba tinela batonga zo finga pata ve. Po to beka bakanga ki. Bango ba obinson batina bango. O bosele ezai pa machas. O bosele ngo. Tangu bango bandai ko sala bongo bazaki na nini na marché na yebi ba album na bango te yebi ba ngama ba fali album de monte na yebi bo sala nga wa ko na yebi te na yebi ka biso. Mais pourquoi biso photo landa bango ba sala biso do la bien na no la bien si ko de na do la bien do la bien. Donc, yo pour yo, tant que faire réguler les padres Jésus de Niance, azocha affiche. Azocha on pour na ba Mathias, na ba Davina, to azocha on pour na Mokili Mobimba. Ok. Azon biso question. Papa Hervé, na pesi date jour zemba, sino eribima, beta album ebima. Donc ala chiblo ko ni balete o ngamona kutaka mbongo. Na téléphone na chaka. Donc asala mote ngana o kekana lit o bango basala biso. Balinga te na osa o bango basali. Zamba lala ekomi bango golo on surtout boza pour ça bato ba nyoko libiso o ya papa va côté prison ba sali biso lo mo et si ça la manière que ça tourne bango ba si tango so ba aussi. Mais pourquoi pas Zoba o ça prend kabwana yo na kabwana o question suka pourquoi ozali ko sacrifier code 16 pour na makambu ya ifanjo ko bango ba sala rempli de 3 mois non faut continuer à tourner les lignes. Bali a bloqué les motos. Donc les gens dans la moto photo lia tout simple. Est on prend dans la moto. Tout qui m'a dit ça, na moto zaka chaque jour à makambo. Donc exemple net to zabo ceux qui les padres à bois qui net les habits non na Sanzembu. Si aime souf album est ma vendredi ou bien samedi pas besoin de consommer. Non consommer mais na rotika makambo. Au quoi embrasser 2 mètres à la fois ndengeni mboza na makolomi na imalanda nzela moko siko rogira onde nini actualité ya ifanjo kuna pe album nazana 2 téléphone na musala mama papa na kuma ndeko na nesu bali na 2 TikTok na rogira nesu bali bien d'accord pas vous ça d'accord Ngola na ko bakiselo moko na Steve Toyoka bon déjà ndeko ozobenga déjà pas buzuba koyoka façon azoloba et ça la ce moi passe du genre que façon azo réfléchir dans ce genre est-ce na CP la moitié Ngola a OK non bien été Ngola déjà pe question non mais c'est son avis ko bata quitter za vinage non ngakuté lo wana ndi na telemela ngo bata quitter façon akena ngo ndesiko CP li singate façon azo réfléchir nango exactement très profond na ndenge biso dozozela Ngola déjà question façon tourner yango ndeko pardon quand il a un micro pas besoin pardon et façon tourner pas question entre affiche ya les padres na nombre ba partage ba nini et actualité évangélique bien sûr on a vraiment que oui c'est normal actualité évangélique parce que eza il l'a déjà mis balé eza différent et évangélique eza loko momboui ou eza que même pas tout dans le monde parce que les locaux va permettre de rater et va rater parce que les locaux ils ont détruire paix image artiste c'est normal et les cas affiche à côté il y a les padres parce que où il y a fanjo et quoi que côté paix na boloko ceux qui ont tort ceux qui ont raison paix les locaux déjà il y a bien mais na minute c'est normal et les cas parce que les image artiste des grands artistes na sur actualité na bango sur le marché sur actualité il fanjo dominé par rapport aux autres là ils situation nini ya les padres ça affiche oui au bad meloman bazo zelango mais quand la soit ifanjo ça ka eza que normalement ils ont problème ils ont que bato faut tirer attention parce que ça situation ils a bien été Ngola déjà en comparaison à ceux qui ifanjo leki ngai na koyi komona ngo mabete obe ba gula ba koyi jamais ba s'inquiéter nango que actualité na bango leki moto
biso nde toza na force te non eza mpona bongo te. Donc situation ya efanjo déjà eza eloko moko c'est normal et marché na ndenge eki wana parce que monde différents pays bazweli yango mpe bazomikama ndenge bayebeli fali na ora na ye ndenge nde basituation ekokomela ye. Donc c'est normal mais koyoka ndeko na biso ndenge azodita oyo tolobaka na lingala kodita situation efanjo eza bien te mgola parce que eza distraction totale mpona bagaulois. Par contre, en distraction, à cause de la que non, faut à la revanche, à venger sur Yango. Mais faut à la moment il faut venger sur Yango. Faut à la moment il faut la revanche. Moment où tu éviter peut-être les autres. Tu la pelle le qui n'a tongo. Date à cause ses ébimi. D'où tu as la distraction. Total la paix pour la paix moment nini. Au corps ça la paix revanche et loco. Moment nini au coquipé. Pour ça la retourne loko ebi ki kwa sala ki biso tozo lisela bango mais no moment où eza moment ko sala revanche te moment où eza moment kaka kozala wana concentrer na les padres alobi nini les padres alinga sala nini na minito parce que track list déjà et sali polémique et c'est loko on a félicité qui na beteli en maboko surtout c'est l'album ebima donc ça revanche nito oui Pour la singa qui ndeko na biso Zambano a des téléphones parce que pour nanga na moni ke biso nde bagula toza beaucoup plus focalisé na yango to boy te que no sujet ezali o batutu ba lobela mais biso to jouer yango to tsango liboso ya album na biso autorozela place ninga na nango d'accord te yango wana place ninga na le baké non la majorité ya ba panélistes ya bagulwa baza bato yo balingaka mingi bazana batetera biso surtout bato toyaka luka ba visibilité mais ok bango nde balukaka yango parce que bazodiembela yango parce que soit tu sujet wana bato baoyebeli na panel na ye soki alobeli yango y aura beaucoup de monde parce que ngai mpe nasemokaka na efanjo so koti na tiktok na ngai oklike na kati omona bavideo na ngai nasemokaka na fali nalobaka makambo mona boye so likambo asali pierre naye kolobela asali naye kolobela mais ekomela yanga te comme sujet du jour en fait ekomela yanga bongo lokola lipa na ngai na nguba na dire ngo chaque jour toni non et c'est le moment où dans le vite fait et l'équipe na tout cas il faut qu'il artiste na ngai mais place on a d'accord tena ba gaulois bazo zango bazo tchango prioritaire donc ils a liboso ya code 16 même oyoki ba propos ya papa buzoba alobi ke écoute pour na école 16 ya te mais album nini maramba efanchona et za la kaka tu vois quand même et pas papa buzoba ta imote ils sont nombreux ba lo ba makambwana et c'est par là on a d'accord na ngote mgola Isa Berer. Déjà, fan va contrôler la été. Fan va contrôler la été. Chaque fan a sa façon na ye. Tous a na catégorie ba fan belé, ba fan ba réfléchir à bien bazar, ba fan ya ba émotion bazali. Parce qu'on a parmi ba fan ou ba réfléchir à na façon na moni na makambo. Na za fan ya ba émotion ti. Faut tout la rappeler makambo. Eza façon de konanga comme sous big sa auto loba wa que non. Fali aza na makina na kasangolo. Azo préparer bandouille. Mais actualité eza ye. Mais mon ikatiko sunu lango bat mesu batiko potani lango ya ki préparer makambo et ba gaulois ba ça la concentrer ngola et ça siko erreur ozo mona ngona zoloba tant ya ko venger faut tala izatani tant ya ko sala revanche na minito eza distraction parce que ba gaulois oyo bazo sala toujours makambo wana vraiment franchement ngola excusez-nga eza ba gaulois inconscient parce que gaulois aza conscient ako vendre lelo ko na trotter na minute oyo vraiment ba gaulois ba za la toucher façon on ba excusez mais ba gaulois oyo baza toujours focalisé na makambo ya fali na Colette baza un peu ba gaulois mona ki ba gaulois mo ya loyenge ba gaulois mo ba émotion mais gaulois waza vraiment que non alinga les pas de minutes oyo akoki na ye kolobela ngo mais akovande la ngo teke comme sujet na ye akose moquer na ba warrior on a fali pour pas chaque jour non ils ont un sens de donc base à la focus dans les padres toujours c'est l'album parce que on a lobela vidéo mon a sala na compte na ngaiza ce qui album qui marché té to ya pe to loba mais toujours c'est là échec na ngoti toujours c'est la réussite na ngo parce que track list et sali polémique faut base à la très fier ergola habillement artiste na mon pe na ba plateau ba bazo sala ngo ba polémique et ça biloko faut pas continuer na challenge base à la focus dans les padres donc au compte ma fallait beaucoup plus comme ça ngo sala ngo challenge ya matin midi soir ils ont un avantage à faire été donc bati Cavignon sont les distractions ok ndeko to avancer na moni maman na bisa match likolo kuna na éviter la petite quinoise bon après-midi j'espère que vous allez bien to éviter ça gaulois to warrior fongola micro toyoka
Oui, bonjour papa, comme ça, on en entendant. Ok, d'accord. Occupé. Bon, au monde, d'accord. Ndeko, bandeko, tu as avancé dans la vision, mais au monde, awa, net nga boina nga jaloux. Nga jaloux parce que nga nga kumba firi tanga ma air nyos. Ndeko kumba fali to tanga ma nga muteme zo suka. Na vrai, na no vérité. Nga ni aza boye. Nga kumba firi etanga ma air nyos. Eza dans les biens, dans les mal, nga kumba firi etanga ma. Donc, ninga na muna na kumba fali to tanga ma boye. Nga muteme zo suka Steve, yango moni ke ngai na zo sepela na ngate na bandero mususu ndenge bazol nga ko fandi la sujet wana tout moment. Ils ont tout été unité. Donc c'est moqué dans artiste tellement que non pas vous bazol non vengeance tout ça là. Mais et comme le quoi d'unité. Les lobby tout temps non, tu as un album na biso to oser là. Ba titre na to oser là, to utiliser ba stratégie à promotion. Net na rêve na ngata que non code 16 le 14 titres. Tout on peut disque d'or. Rêve na ngapa yangwana. Na 14 titres ya code 16 na moqué. To concentrer yango, to consommer yango mobondo. Disque d'or efandi wana. Donc voilà. Donc ils sont intéressés ngate ko faire de la sujet. Donc voilà. Nana jaloux mais là ni ba tanga kombo na air nyoso. Zela Mgola Steve Alngambre biso. Kinde koloba na fils aîné na bino ra Gaulois. Il passe tout son temps. Bakisa Mama Bernice Seda, Bernice na Chichi. Fils aîné Bernice na Chichi. Il passe surtout que tu fils aîné. Il passe tout son temps. Il y a Vinae Mobima qui est de parler des Fali. En fait, il faut comprendre que Mgolo Zoloba, c'est vrai. Ngane Nazabo, Ngakoto na warrior, Nga Fali, Allah la Fiona, te, je m'en bats le couille. Moi, c'est sa musique que j'écoute. Et maintenant, regarde un problème. Que Bino Toura, fils aîné, il passe son temps. Tina qui ne coloca soi-disant, qu'on l'a tatine de la Nga. Soi-disant capture d'écran pour ça live net Virgin manga pour que tu pour ça là nini en fait c'est ça le problème pour nous qui n'est dans what you soi-disant aux alliés fanatiques à faire qu'est-ce que tu as à foutre tourner de ma caleçon mon fali et puis le relais qui là Cédric s'il te plaît biso ne kutu bato to za traiter ba faux gaulois to za bato ba benga ba champion mupanzi ba benga ça ba double ba binationaux tout ça. Tout ça la biloko wana te mais bateau bera ko taxer biso que non bino nde boza boye bolobela artiste c'est population tout ça ce sont té voilà na erna sengi zambrano acha vidéo wana olobi erna sengi naza té erna sengi zambrano acha vidéo ba regretter na Mgola ndeni non, c'est la part. Mais c'est que Kangana no micro. Micro s'il te plaît. Kangana no micro s'il te plaît. S'il te plaît. Pas Bouzoba, pas Bouzoba. Ça n'a qu'un micro. Ils ont manque de respect. Non, respectez. Pas Bouzoba quand micro, tu quand c'est micro. Non, quand s'il vous plaît, Botika Bakamo Bossa. S'il vous plaît, Nabi Boye. Kozong et la likambu, kolobela likambu ya actualité ya artiste to boité. To ko se moquer na mais to ko zala focus na yango te, c'est ça le problème pas Bouzoba. On peut pas être focus na makambu ya mutu mususu, ya artiste na biso to tikie, to remet focus. Vraiment, c'est pas possible. Panel moko to lobela zela. Ba ko sala panel moko lelo, ba sali panel moko lelo, ba toye to démarrer ne zala. Net nga makambu na ngona za focus na ngota, bo saki bo sali panel bo fandel nga, aza fogola bo tyenga la miniature. Eleki boloki sango. C'est bon, ça passe. Tellement que biso ton album n'a marché, auto zela ebima. La seule chose auto ça na ba panel na biso to ba na ko motiver ba Gaulois, to yeba ndendo ça la pour na artiste na biso, azwela ngo ba récompense. Parce que to ça te no ba album na biso ki to ezo le kara, to c'est ba récompense à malongate. On n'a pas besoin que notre fan na kato bi artiste wana to nini. Non. To ça na ba challenge, l'autre mona ki l'autre moni, to ciblé Paris la Défense Arena, to ciblé Parc des Princes, to ciblé ba place à nini wana. Tout ça là, ni ko ça no a place na ba etonda. Et ça album papa voiture la biso. Ce qui album mona biso moto bito fina yango e yokana. Ba biso ne ba fan to yokango. Et to ça la net nyo no zo ba gano o finango. O ça la idée que yo préféré que non et finalement que sujet à efanjo et finalement.
mais artiste là il faut alia à la musique, à la musique, il faut ba belé ba consommer, faire rigoler car ba golone ba consommer te ba fan nyos parce que era changu wana iza pona ba goloka te. Muto Guinée oye bandeni kenzimba faire album ebimi tangu eza na actualité tangu bazolo bela yango tangu yoza na nini o babenga ngo nini à la page batutu bazolo bela yango tout ça nde ça la que non et comme la batu nyos bon on attendait ba challenge te omoni moi ba chinois mais comme il y a partout et tamboli parce que eza bazo tambusa yango ezo tambula nini algorithme ya TikTok ezo bala ezo lekisa yango nde ça la que non batutu bazala au courant que non eloko moko ezali parce que tangu biso to fandi mingi to oza la boki plus focus na makambu ya artiste wana sikuzo sa nini tozo étouffé et loko na biso oyo ya likinda o tozela eza na 14 titres ya pamba pa buzo bato ko concentrer pe à 14 titres wana na oui pas ata ba titre moko c'est un single d'or c'est possible rien n'est impossible papa bato basala rangwana ba batuté ezaka motivation mais Gola il faut préciser le bango que soit disant bozolanda en fait mais yewana ba concerne et Angleterre ils a toujours là wana c'est pas été annulé la même personne azana le boom les en septembre la moindre de choses dengo lobby scandale yel kamboye bolobe lango une fois deux fois ba mamuna bango ba régler mamuna bango c'est comme ça que ça fonctionne mais bino ba gaulois et comme le là ça devient votre sujet parce que comme ça que non gaulois a fandi a fongoli panel alors on m'a fallu na collecte mais c'est pas vrai c'est pas possible en tout cas au moni papa buzoba moni to solo là net nga la mtia na place na kana nga net nga boye nga batretanga fo gaulois naza gaulois te mais na ozala étonné que ba vrai gaulois nde bazo sala makambu oyo nga fo gaulois il faut na sala pour normalement net nga boye naza fo gaulois il faut que na fanda nga il faut na tongo midi pourquoi na fali na affiche bani ko lobela mais nazo ko kango te moni ku sujet o e ko tika to sur la débat aya to ça débat ba zamba ande yo kota normalement ko te sala écouter et ça la quitter. Pourquoi vous avez un monopole, il y a Robin Batu Bafo Goulois, mais ma cambo, vous avez Bafo Goulois, vous avez ngoté. Lelo Oyo, bande, vous avez souffrir, Lelo. Irma de London, n'a pas exemple. Irma s'est déplacé d'Angleterre à Etienne à Paris, à Sombi Polo, il y a code 16, à Tamboli Paris, à Bandi Promotion. Mais Irma s'est lapidé pour na Tchara Elongi, il y a JB pour la promotion de Elongi à Kofi. Na panel ya gaulois et da panel moko sacré ba ko kocha jamais elongi ya artiste msusu na panel ya gaulois mais yo aujourd'hui na panel na yo gaulois au panel da sacré aujourd'hui elongi artiste msusu tche na panel wana siko to lobani nani vrai nani faux vous voyez que ezali kam ya deux points de mesure heureusement que notre artiste membre oda comprenant nyonso il est mo ba 12 malais ay ba ko sala semblant ayebi ke ba o baza ba vrai nanga ayebi yango pour comprendre que non biso ba o benga biso ba to ba créateur ya ba visibilité ba auteur luka ba visibilité to za ko tu bongo te donc cela veut dire quoi ngani naza jaloux nzambe likwazo muna ngala mutema nanga naza jaloux ko muna kombo ya fali ezo circuler makasi nazo linga ngote papier va dans na France non lobelango dans la zone de Bélango, on a papa va à Paris. Non, le Bélango. Donc, bon, on a condamné Batouté, ça va ça comme parce qu'ils ont rattrapé Pébino. Bozo Batmi Soussou, le col à Babi, Batumoro, Balarbe, Nabino, Bossala Bekiri, Nabino, Bozoba, Iltra de Gaulois, Bossala Bekiri, moi, groupe, le Batan na Champoutou. Moi, groupe, moi, ya Batou, Bozo, on a Bofandi, ça, on a intérêt à faire Nini, na sujet haut. Faire raison gagner. Vous faut même que vous me touchez même là-bas Israël Moutombo. Bon comme ça on va gouloir des prix quand. C'est un peu Toyoka. Mgola non quand on a micro. Cerveau. Merci Nathan Ovmo PC.